Ce qui te bengi ben police 00 numéro 1 to bande pas Robino Mundi. A manqué nan. Tango Robino a manqué wera son. Oyebi tango na tanga komona na yeba te pourquoi na yo kanzoto esalanga ba malili. Mpona yebi ke Robino moto atretaka yena mosusu oyo DJ Abdul. C'est là ma bête va concerne ba poto donc ça va na Belgique, ba Italie, ba France. La kisangango papa. Tozonga télé. Tozonga télé omoni na télé. Na oyamba tango lo babongo la kisanga ba image. Tozonga télé. Pona télé tozala kwa YouTube te pona YouTube ba yo kole biso. Tozonga télé tango lo babongo fo la kisanga image. Omoni teke ba voisin pe ba koti na Afro Congo sans les savoir. Kitoko toleka. L'importance de l'honneur. Non, peut-être que tu vas comprendre. Va comprendre pourquoi je le dis. C'est la quatrième génération. Inosbi. Azali Kwankarné. Quatrième génération, la cinquième génération. Donc, Azate. Azali Kwankarné. Akolata. Ah bon? Quatrième, la cinquième génération. Parce que Inosbi. Cinquième génération, Azali Oyoye. Nazo pesa ba caractère te ba côté na Afro Congo ba voisin ba to le kamiliki omoni te ba voisin na moni te tika sikona kota na muzindo omoni ka Afro Congo wana yango epesi ye makamu eyebisi ye na Afrique mobimba ebimisi ye na Afrique mobimba ematisi libanda Afro Congo siko ba voisin pe ba komi na Afro Congo la banda kuna bino sa permission le kola moi beza alias au mois déjà signé qui na bino à travers votre émission tout le bien présenté par moi votre humble serviteur Milik de la presse congolaise bino votre besoin pour s'abonner abonnez-vous massivement ici c'est l'information polémique ta la voisin information ta la biso de votre zara na charger information merci bandongo so boza na Pologne bandongo so boza na Grèce bandongo so boza na États-Unis bandongo so boza na Ukraine na Congo Brazzaville na Angola na Congo Kinshasa na Burundi na Rwanda pe ya ba voisin to lingi bino mingi merci pe na ndenge boza ko s'abonner na nzela ya site abonnez-vous massivement ici c'est l'information pas de polémique s'il vous plaît yum toza na posa polémique na bandela ke loko o pamba te ngai ndenge basenya ngai communication za polémique te donc a toza na pembe to solo la pembe veut dire pas de polémique formation de biso polémique ta la voisin donc merci na ba force na bino to ta la biso le loti la biso ba commentaire partager commenter et ça la biso bien pour épée ça ka force ya musala ndenge toujours ba jeunesse ne tombera jamais jeunesse est toujours en avant. Très chers abonnés de notre plateau, je suis avec madame Judith Kalanga. Avec madame Judith Kalanga to sur la actualité to sur la mbose belé to sur la masolo ya musique to sur la masolo ka ya mokili puisque yi apia zara boulanger maloba na kwana yo murobwe yi pas mela micro le rola ndeko na Nadia GB donc tout à l'heure sur les amours moko na Montréal à côté de biso déjà invité na biso. Bonjour madame Judith Kalanga. Bonjour Miliki de la presse et amela micro boulanger ya maloba. Bonjour na ba tigre na ba tigresse nyonso. Bonjour na ba molodoy. Bonjour na ba fanatique ya Inosbi ba onyoso balinga Inosbi na bengi bino na JK télévision. Abonnez-vous massivement. Tango zokota tia cloche notification, abonnez-vous. Tango nouvelle nyonso zokota na JK télévision sango komela yo. Merci beaucoup na molodoy télévision, Melor télévision. Batu nyonso ba chaîne nyonso oyo soutenaka Inosbi na pesi bino mbote. Batu nyonso ya Goma na wasalimia. Batu ya Rwanda, Burundi, Tanzania na wasalimia kisha nasema na wapenda sana Miliki. Mituna ya yo ya no yangai. Dada wa taifa. Aksanti. Nakongi kombongo ya dada wa taifa. Normal, on est au premier. Dada wa taifa. Babi, yo choix toujours Inosbi. Pourquoi choix Inosbi? Ah, mais laisse na répondre. Côté que Miliki de la presse. Ba bengi biso. Puisque baza pena posa de loba yo ka yo makasi. Tozi mapela ndenge na avec non. Pour la se pesa ba bonne, il faut la zone azo pas dada wa taifa. Expliquer biso na bien. Dada wa taifa kimi mo de belé yo kilo na ngambo Inosbi. Sans mon ABC yo. O découvrir nini kuna na ngambo Inosbi. Non, découvrir que non ezana ndeko moko. Ezana star moko. A comme un star international. A comme un star munene na age ya moke aza na mboka na biso
aza libanda aza partout soko keneti na Rwanda na mboka ya ba Rwandais ba komoni so passe ba komoni sa biso passe oko retrouver que Inosbi à un niveau ya fanatique moko okoyeba te. Là je salue grand frère Willy à partir de Kigali, représentant ya ba fan club ya Inosbi. Alors milliers de milliers ya batu balandaka Inosbi. Tanzanie ne parlons même pas. Donc kolobaki mwana na biso leki na biso ndeko na biso star na biso musicien na biso asa komi na ye musicien international ali susu musicien ya Congo te mais eyana problème moko boye na kotikala kolobela na kolembaka kolobela ngo te eza likambo ya ke biso bandeko na biso bakinois to biso bakinoise to kokondima ngo te tilimo yango na décidé ke dada wa taifa di par di notre parmi l'actualité nangé kota kanajika actualité pe ya Inosbi e banokota ba obalinganga ba Olanda ba weba mais dada wa taifa koti likambo on sait que to kota nanu biso pe totala toyoka zembo nini bien pona loba kiboye actualité mingi elekaka na yo wana place olala te yo wana kara danger te yo wana lo te actualité mingi elekaka sur artiste. Très bien. Maintenant, de Wataïfa, Inosbi, oh, les lots soutenir, au PC, corps et âme, non, c'est pas Inosbi. Mais, côté la par rapport. Et ça, soutenir les lots, banda déjà. Maintenant, bah, remarque que par rapport à la musique, il y a Inosbi. Musique légère, musique à Banamiki. Kolomorote aba 40 50 60 azape na temps européen salito ina yoka musique ya Inosbi doti musique moko trop pepele. Merci beaucoup. Oko pesa un exemple ya nzembo moko et puis na meka ko expliquer nzembo parce que oko expliquer nga nzembo oyo eza nzembo ya bana et puis nzembo oyo eza ya boy opesi nga lisusu musicien mususu wa yemba nzembo mikolo pona me ko comprendre ndeti nzembo wa yemba ne ba titre na ngote pardon star ko ko limbisa parce que sali no le côté na ko donc ba jarba nzembo na est-ce que yo pe ba pesa yo ba jarba nzembo na est-ce que papa mo penza ba 50 ans 60 ans 65 ans ko pour pesa non c'est bi toi ayoka ndeti modèle ba nzembo bo. Merci beaucoup Miliki de la presse ce komoni bage et puis au taper côté moko ya mabe makasi il fallait lukata nzembo mususu tango betika na yo pe ba pesa yo cela veut dire que non il faut ce ko balandi na biso ba yoka très bien yo pe ba pesa yo à totaliser 192 millions de vies. Zembo na lobby bien 100 000 na lobby 104 192 na cheli toy boy po banzaka bayoka 192 millions de vies. Zembo moko te oya mikolo babinaka. Zembo moko te oya ba grand bayokaka. Elekina nzembo wana na RDC uta tililo. Maintenant pour le bemambo ba vie ya ba yo. Toke nanu na nzembo. Miliki ko tourner ni non. Madame tourner nanu ba repo tozonga na nzembo. Tozonga na nzembo. Tozonga na nzembo na lobibo jusque là yo no opposer nga kezo exemple les nzembo mo yope et on a biso ke nzembo wana ti lelo depuis musique na biso e banda ti sikoyo yana nzembo moko te e yo longola nzembo wana kaka oya bana mike wana basota ka omoni bana na anniversaire ba obetango mindele bana dispense bana kacha hôpital ba obinango barab auti na mosquée ami fini ki abini yope baricien ceux qui baricien ceux qui baricien ceux qui banane babini yango ce qu'on a zoé baté ana nzembo mususu soki ezana tina te comment nzembo wana ko totaliser ba vie wana est-ce que mwana muke akokota na YouTube bando pesa ba vie bongo siko ezana ba nzembo oyo na yebite il faut yo tangela nga ba nzembo o ba grand babinaka
mais totaliser ba nombre ya ba vie wana te ce qu'on a mis tuni banane nde batali nani wana et puis pourquoi et combien na nombre ya ba vie wana mais kotala eza kopesa ngo litoyi te puisque moto atali na ye kaka bonzembo bimisi katali musique ya innocent oyo banda kosoutenir ozo soutenir s'il vous plaît plateau eza ya ngai madame s'il vous plaît musique yango na ezozwa pena place te na mboka na biso puisque musique na biso oyo tovandeli awa eza musique ya papa tabulei eza musique ya papa tabulei eza musique ya bitumba bon pas mal quelques têtes ya bato musique oyo biso tovandela na mboka oyo oso bazoloba musique ya Congo baevare bazobeta lisolo ya musique ya Congo tomonaka directement na karumba vrai ou faux ezala kaka rumba eza chacho wenge maintenant musique oyo ozosoutenir ya Innocent B Afro Congo est-ce que na mboka na biso eza na place? Répondre s'il vous plaît. Mais le but c'est que au monité que ma voisin peut ba côté na voisin de banane. On a lobby bien. Au monité que ma voisin peut ba. Ba voisin ba mboka ba voisin na biso ka ya Kishasa aya ba musicien. Au monité ezala ki rumbe ba luki rumbe comme Afro Congo. Toleka. Tolobaki ya polémique awa te polémique pas ba voisin. Mais ma voisin. Juste qu'on aime de sommes ma polémique. Rien du tout. Et pas Jika dada taifa ile kandi. Nanzelani. Prochain musicien où vous soutenir Jassona par exemple. Milique de la presse. Question on se poser ngango mingi. Ba toi ka bazongi singa. Yo benga nga mingi on lobi keno. Ba toi ka bazongi singa. Ebele to so kende monsieur ezana. Émission ezali nanu. Émission eza. Jusque là. Puisque lelo to moni na mboka musique na biso par rapport ndenge zalaki ekitaki mais lelo ezupe moi top. Et je peux comme parmi la musique que je vais taper ma casse. Tu vois que tu n'as pas de ça makambo et zappé. O eza. Qui koboya te. Innocent. Na niveau les bandas soko koti na boîte de nuit ozo kaka ka musique ya Innocent. Pas mal. Papa moko alobaki alobi je me tourne na koti boye. Na yebi te zaki na émission nani. Abi na koti boye na boîte de nuit na yo ka libanda. Abi na yebi te soki zaki na Portugal. Na yebi te soki za wapi abenga. Abi ayoki na boîte de nuit ba ocha musique ya Innocent a comprendre te bandeli ba télé ba bandi opina. Après abanda koyeba te ki ende Innocent mais ayoki lingala Afro Congo number 1 na salimi ya nini a comprendre o eza musique epa na biso ayoki siko Innocent ndenga mibwaka kawana akia beti na Google ebimiseli Innocent mo balo ndezembo na yokaki bana moko a télécharger nzembo yokaki na boîte de nuit na nani na peyo nazo e bana bosa le tupe yango soki Brésil boîte de nuit à part Innocent bina ba jeune mais c'est une chose de pesa faire comme bazali bazali wana tokoboya mote so tokomo boya tokomi pe komi côté abaketo bazali na bango bazali na bango mais na minute on a monde ba grand na monde ba grand monde ba jibe pe na ba ranson na monde te ba wana baza ba icône ko beta omuntu to ba grand ba faire rigolo ba fali pour pas omuntu to beta musique to beta solo musique ko mélange te wana baza ba icône attention miliki oyeye ko pesa neti ko changer ozo comprendre ko changer moi ndule ya kikongo ko mema ngona moi ndule ya kilibanda ozo comprendre ba fallait pour ba mema ndule c'est ça ba Innocent ba mema non wana ba surtout mon mien vient na biso mo pa ou vient na biso okita na ba 4e génération parce que Innocent a une tendance de côté Innocent est moko bo beta ka musique ya kikongo un moko akepe na musique ya libanda so memi na rap apet ngana za makasi na banzembo te tala nana zembo moko boye amigo un Fabrice Man na ebité amigo oya rapana musicien moko ya libanda c'était qui Innocent soit dans la génération ni na musique ya mboka Innocent za na 5e génération 5e génération 5e génération c'est quoi ça sauter azongi na 4e génération 5e génération ça qui banane puisque il y a un peu le cas guerre ya BCBG na vient na biso fallait pour pas bon baba génération là fallait ba gaza leader ya génération 5 de la 5e génération parce que Innocent yo sauter na 5e génération place ba fallait bazali na ba faire rigolo bazali oti Innocent wana tala
Ce qui montre ça déjà international, Miliki. Yo ou fréquenté ba musicien ébélé. Ma solo non solo, ça la ironie. Tout ça innocent na génération ba fani. To l'équipe. O lukemo ba mona ngwala ba tout problème. Lelo penza na fungoli caméra na nga na tali caméra na lobi boto l'équipe. Boleki na. Na lobi non, juste quand on va abonner la biso, bon ba linga pembe to sur la pembe. Ba comprendre nini ozoloba. Bol Afro Congo. Na cheye des places. Fallait qu'on loba pourquoi tu es na 4e. To ko ma place wana. Suna nina o ba pas biso na 4e et puis na 5e génération. Innocent ça 4e génération. Aza pe na 5e. Ah bon. Clé de toi mon vieux papa mon pied. 4e génération. Bandeko, s'il vous plaît, vous tirez bisous vos commentaires, vous partagez l'émission. Ma commentaire, elle est comme vie n'est belle. Il nous a dit la 4e génération. Au moins, on doit soutenir ma belle maman. On doit soutenir une musicien. On doit soutenir une musicien là, ma belle. Non, non, non. Au moins, le temps, on a l'inga kolobelo quoi c'est. Na linga kolobelo la aventure pour ba. Ils ont la musique moko, ils n'ont subi à kokota na rap. Yana nzembo moko na omoni nenge muto alanda nzembo. Olandi kande moko alondi oh na landa wata 1000 fois na YouTube. Ils ont titre ya nzembo ya vest. O ba yemba na damso. Nzembo wana emema mokolo. Emema leki. Génération, cela veut dire que un jour tu peux être pauvre, mais il faut lutter. Tu peux revenir. Et puis azo la kisabiso, moi na mobali moko azo uta na mboka na makulu. Azo pour la lukavi na ville. J'ai regardé encore. Mais quand tu me dis Miliki, banzembo ya inosubi, ils a suivi kaka na bana miki. Miliki ça me fait très mal. Kende betanzembo. Non, ça pas bonende va combien la. Nayebi oyebisa kinga. Otindele ngata message wana. Ouais. Beta nanu best nzembo wana. O bayemba na damso. Damso ça la featuring na ba musicien belé ba congolais. C'est un Congolais qui vit en France. En Belgique plutôt. C'est un Congolais qui vit en Belgique. Asala ba featuring na ba musicien belé. Mais nzembo lokola best wana. Est-ce que ça c'est beau penza yoka et ça la paie combien de millions là? Combien de millions? Maintenant et so touché couche nyonso. So moni papa mobimbazo yoka ngwazo saka mutuka. So qui gêne azo betaka. Très cher abonné, je vous rappelle, c'est Madame Judith Kalanga. Giga Dedo, Dada wa Taifa. Pour nous passer la mission, on va commencer pour tout ça là, analyse moi au Sega. Ah, musique en boca, musique. Oui, bien. Le jour où on a pas dit la musique, c'est beau. On sait que ça bien menace missionnaire. Oui, pas mal. Vous comprenez? Mais ça la pesio d'enzembo kaka. Ils ont touché couchignos. Mais c'est moi qui explique à Abi. Mon frère, mon musique en boca oyo. Place des alaki. Na oyo comme les lots musique bazo mon en world, mais ndetse ngai ça va na passer. Papa Taboulay, personnel, Abeta Olympia de Paris, San Mobima Mindele na Mindele, mais Ayemba Lingala. Ok. Ayemba Lingala, mais Mindele Bazobina. Est-ce que le lot, musique a trouvé ce qu'on voit? Oh, musique ou Nezali. Musique ou Nezali. Pas innocent. Inosubi Azali né, grandi, na Goma. Mais à salé fort. Ngai Nauta Est ce depuis 2004. Si les lots oui, na komi ko fondisa lingala parce que nazo maîtriser nazo loba pe mingi bino bozo lobisanga mingi. Mais ezala kana moment moko na sala ka ba gaffe na lingala. Mais comment c'est fait? Ils n'ont subi à s'adapter mbala moko comme loba pe lingala. A comment yemba pe na lingala.
a commencé à faire un concert dans Lingala. Abonnement comme elle a dit ça, mais c'est le jour où m'a été dit, puisqu'il fallait, ami qui dit c'est pas grand frère, il fallait pour pas tout le monde en dengue, bande comme nous, bazar, il fallait pour pas, mais banda ba guerre wana, on a kunde ebi mutuna makoloti, ne ba babimisa encore, que aloba na raté na venaye, impoli, ba tumisu ba mo retraité ya comment orgueil, par rapport à Ramboazana, yo za mo pandio no zo soutenir rien. Ce que le monde est aloba na star na yo ezandetini. Lobi nazaki na te di journée mobimba te di teika lo sako na nazaki na yo mais te di décourager nga makasi a comprendre te tango mona malobo na lobi abijika na comprendre te yo comment soutenir petit wana za impoli makasi na tunie place na tozalaki ye moko ayebi na tunie te di yo penza grand journaliste lokola okobimisa maloba wana abia jika na regretter on est à niveau na ote. Na tourné pourquoi avec petit on a impoli na tourné ici du moins non a déjà manqué de respect à qui te dit après ça la réponse na zolo bana inconnu na lo bana mutoyo na kolo bazano ko bana très bien parce que na benga ka bande ko na nyonso ya mibali ya presse bana ko bana ano ko bana andi après ça la réponse. Mais c'est un homme très intelligent. Et à l'époque, on a chargé beaucoup. Ce que tout le monde vraiment réellement, et l'on n'y voit pas et l'autre côté. Mais pour ayoka qui nganda lobi que moni mutuana à sa botaba. Moni mutuana négligent. Essayez un peu d'approcher. Essayez un peu d'écouter. Mais nano yoka taboui moko ya mabe pona ngate. Est-ce que si on est tous à la naïo, na brio yo kawana, est-ce que simba approcher quelqu'un et vivre maintenant? Est-ce que ce que j'avais écouté et ce que je commence, est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas comme ça. Nani abimi samo wana ya inusubia zempo. Ba collègue ni ba musicien. Merci, ba collègue ne lokona nani Robino Mundibi. Zana respect moko vis-à-vis ya nyama ngamona ebati. Ozoloba ke fali a salio. Me fali te mutabimisaki. Po ba yeba ke Robino azalaka. Fala ki na nazala. Papa n'exaucé. Wera son. École ya formation. Fala azala. Pour Robino abima. Afanda na TV, abandola kisa, atitoyer Werason. Robino a impoli 00 numéro 1. Maintenant, bala kisanga vidéo, parce que nous si qu'on a cobété le place, Robino nous ditว่าatitoyer Werason. Et tu si quoi au salango? Poignée, pour côté la vie naïe, nani, fallait poupa. Est-ce qu'il fallait poupa mtatindi? Non. Alinga djembe la nasima fallait poupa. Poizo à gaz, et pourtant gaz c'est qui m'a écalé. Oh, non, Zobeta, il y a le bâti. Na lobi boyo, au moniteur on a zaka sincère. Tikanga na sincère. Pas mal. Ko kimi sangati. Non. Les anabata mususu, nazala ndenge mususu, mais na minicho na sincère. Jamais na ko ignorer fallait poupa. Fallait à grand. Très bien. Fallait à grand. Parce que batu babimisa inosubi loko impoli batu mibali wana po nanu na munoko même pas ya aigle abimisa ke inosubi ya impoli jamais d'une manière d'une autre na tikalo yokate peut-être na ba parabole mais mai na pas mbaté na lobi peut-être na ba parabole oui parce que siko balinga babima keno baza ba petit moko malamu na kolo ba borgese ma wote na bimisa ina kacha masuru o ngana otanga na Robino na zwina na bangonde siko to zwine tijije oyo na yeba kakuta Abdul vraiment s'il y a des gens qui peuvent montrer nos sap Abdul peut venir aussi parler Amaru la talo bate haningisa ba boîte mais ye asa kenda siko wapi photo tuna na kenda Poazwa atalama
bato bachepata kamuke fo ya na kombo inosubi to c'est ezana liloba moko na osukisa nango misala oti ko djembela na bakombo bato basi ba misala et puis babundi na motoki na bango moko bango ba djembela na sima fwali po basala kombo et puis na sima inosubi po basala kombo te momi djembela na bakombo na bino po basala ma Robino asalama na wera so aleka l'école Robino aboya ki wera so na za formateur non a tout à l'heure ayaki na moto moko tsipe ba papa mboma awa arrête Miliki s'il te plaît le yozo soutenir musicien na yo par rapport au ba guerrier zana ngo bino peso djembeli na ba guerre wana na bato wana jika oyawa mais ozo soutenir ba musicien no somboka ote ko ibisa biso mais Robino mundi bupazo sala musana et bien quand même oyebi pourquoi na komi na dossier Robino mundi pourquoi pona muto akomela kiko inosubi ya zempo donc yondo laxi ben polia ba musicien ba Robino mundi si yo que soki Robino a manqué weka son face à face tozana ba vidéo maintenant Robino a traité inosubi impoli maintenant na lingi Robino a soki ba fan ya Robino ba ko bimisa vidéo moko o inosubi a ko traité grand d'une manière que Robino a traité qui ba grand les places to côté na dossier ya Robino mundi mais ko saboter musique na rien à faire. non yo ka lobe musique ni quand même pourquoi pas azandi konanga kongola za musicien pourquoi pas les musiciens peuvent musique peut to ono cho lobela likamwa musique ya musique peut faire na malo musique peut faire na malo na pesio ka d au salino le côté autokite miliki ndo fandi na plateau bon c'est qu'il faut de la foot na sika sanza d'accord autokite so na tali pe de moto kezoto ba pesa on est dans ça la autokite ozela masuka sanza sali mokolo moko faut fanda na coin salino le côté autoki putu te lope bapesa yo baninga batravaille banda 6h ti 18h yo eka na 16h ekomi 18h bapesa yo ndenge moko na baninga quel message c'est pour cela et tout chaque monde a dit nino lingaka pa musicien na yo ozo soutenir yo chambelé o penzo sepela wana moti te exactement on a minute exactement mais eloko moko kaka ya ayoka mutu te et puis à répondre à mutu te ayoka mutu te à répondre à mutu te omoni so opesi matoi na bato etinda yo répondre ntango répondre operdre pédale opoperdre mpe nzela na yo de préférence sala baaction mpo bato bangela baaction na yo. Très bien, tu as suka émission, votre mot de la fin, votre contact, au lobby to bakisa poto kabana. Contact na ngeza na si. Merci. Mot de la fin, na ibi ke ba question bombe yango mbala sima tokozongela ngo. Bino bato na pesika denzo yombo mbala sima tokobanda koya koyanola te na pesika 2 kaka pona ba baloba kino tokolobele nosbite ya beta musique ya bana mike na pesite na moko te zembo na moko te e oyo ya ba grand et misina nous zembo wana te côté ba vie. Merci beaucoup. Et puis, niveau mondial. Cela veut dire que, na niveau Congo, pour l'Afrique, ils ont merci beaucoup. Naba Manzaka, Naba Tigre, Naba Tigresse, abonnez-vous. Si vous m'aimez vraiment, Nazamoto. Bien sûr, ce que nous soutenir, soutien matériel, je ne peux pas refuser, mais abonnez-vous seulement. C'est une façon de me soutenir. Partagez, commentez. Et si quand on a le bimabé, tu dis Dada Taïfa, il y a une sœur qui vient toujours me corriger. Je vais faire un effort, je ne sais pas si c'est Dada ses boss, je ne sais pas si c'est qui, je vais faire un effort, il y a qu'on maîtriser comme on est bien, pour y payer à côté parmi les bourgeois au Mandobois comme on est. Et si quand on a ça la cagasse, ayaka ko ebisanga que non place où il fallait pour nous babongo fallait ça la boy. Merci beaucoup. Nyon so ça la ka ikotanga na motema. Merci prochainement na maîtriser ko bona audio. Je vous adore. Abonnez-vous. En tout cas wadambu wote wananifuataka Tanzania, Burundi, Uganda. Je ne sais pas, nasema mujabone. C'est une façon ya pour nous soutenir jeune leader. Comment mujabone? À me soutenir parce que si on a décidé vile wanasema ka guerre iko nguvu mais kama muingie ndani ya guerre hatutaweza hii mkini iko munene lakini kama mnasaidia mnajabone mnaangalia mnapartager ndio batatufuata fasi yote na wale bavaze batatusikia Dada Taifa na maliza. Asante sana. Très cher abonné, c'était Dada wa Taifa, je l'ai kalanga. OK.
merci beaucoup ça qui biso la banda ko la bino ça permission ko la moyibi to bibi na biso pesa permission ko la moyibi pa badeza ya ya sur la bio destinaki ce qui est masi ya zongité en tout cas ngana bino to ko ta sur Nicolas mais s'il vous plaît abonnez-vous massivement abonnez-vous partagez commentez likez et aussi la biso bien la façon de soutenir biso na lingi bino mingi bozala bisous bye.